nyonso bolinga kolanda culture africaine bolanda biso na Canal Congo TV okozala dessus te. Fiquem sabendo, cultura africana segue-nos em Canal Congo TV. Voulez-vous découvrir les merveilles de la culture africaine? Suivez-nous sur Canal Congo TV. Vous ne serez pas déçus. Canal Congo Africa is good. Nabino bandeko batali bozona na biso un peu partout à travers le monde. Nanzela ya Canal Congo TV ou ezali chaîne nabino YouTube préférée. Le lot Robert Masolo et belé penzate za pasi pe mawa. Kota la maramezo koleka na RDC particulièrement na ville à Kinshasa. En plein 21e siècle, gouvernement démissionnaire. Est-ce que régime oyo ya lelo ba yepo na le peuple d'abord to makambo bazokolo ba ya le peuple d'abord et ça d'abord makambo ya bango moko le ventre d'abord. C'est possible bandeko batali. Que na mboka oyo République démocratique du Congo tozana fleuve ya munene fleuve Congo oyo ezali moko ya ba fleuve ya minene ya monde surtout en Afrique kolobate parce que ça fleuve parmi les 3 ya minene oyo ezaka na Afrique après Nil tozana Congo na ba fleuve mususu ndeko na ngai na lemba bana poto bozana lemba bana Kinshasa oyo boyebi lemba oyo lembe kenda sango toke ko découvrir ba quartier oyo mai ebimaka susu te bokende kotala bino moko na lemba alors que population ezosa la face na pandémie oyo ya coronavirus balobi fo kosokola maboko balobi fo à tout moment komela mai mingi ndeko na ngai tala bino moko mamozolo na Kinshasa gouvernement oyo ya Ilunkamba gouvernement ya Ilunkamba na ba ministre ebele soki 64 mobimba musani bazoko sala mbongo ya Kongo ezako kende wapi population akosokola maboko ndenge nini akomela mai ndenge nini so na laksi bino ba image botala mai oyo population ezako mela na lemba na quartier molo bandeko batali pe na lemba terminus boko yoka na mawa bourgmestre ya lemba tozoko benga yo to bino matoi bakonzi ya régie des eaux tozobenda bino matoi est-ce que bozuba mambozo ko sala ngana koloba mingi te na totikela bino botala image oyo à la puis botala bino moko ndenge toyebisa bino ke tomando ko kita to memela bino ba information botala ce qui se passe na RDC particulièrement na Kinshasa parce que toza basé na Kinshasa mais ba antenne na monsieur ça déjà na 26 provinces botala bino moko mambozo na Kinshasa déjà na Lubumbashi prix ya carburant et mati mais eza pasi botala qualité ya mai o bandi ko na bino bazomela na lemba bongo tozonga pour que to commenter. Madame, bonjour. Bonjour papa. Tout le monde est Maya na libulu. Mai ezate papa mai ebimatin. Ok, ben si surtout sur la maboko pour le coronavirus, mais tu comprends déjà au attaque 4e jour mai ezate. Il y a un autre moto comme mai ka libulu. Mai on met la coupe ezate, il faut tout soma mai. Ils a vraiment pas si tu comprends régie des eaux en haut. RDC vraiment régie des eaux, bah la coupe mai vraiment tu mets la mai ni ta mai libulu ndenge za salité. Mai ezana salité na kati koto maladie to ebate coronavirus en et kozwa biso parce que toi la mai on comme beaucoup te toi la mai komela te eza vraiment passe toza la passe makasi eza vraiment passe mai bimarate toza ka boye ba pompe kauki kuna to komi na mai libulu to souffrir makasi to sengi vraiment régie des eaux tala vraiment problème pour ceux qui te malade on a moni et kozwa na ka biso. Merci. OK. Bon, premièrement, pour limbisanga na loba malamu pena la lingala makambo mokonzi ya mboka lobi eza malamu
eza malamu mingi. Mais ya mabe eza ke ntango toyoki mokonzi ya mboka kopesa mbela kolandisama 13 mobeko to mpe ndanga oyo apesi eza malamu eza mabe te, mais il faut ameke mpe kotala mpenza malamu parce que nayokaka ke ye aza chrétien. Mpasi na biso eza ke non biso toza bakristo tolingaka losambo, mais ndanga ekweyeli biso na moma oyo balobi ke non il faut ke baeglize ekangama mpona coronavirus. Toyebi eloko moko ke non moto abikisaka eza nzambe, moto apesaka solution na makambo toza nango eza nzambe. Soki lelo ye aza na bisika oyo aza wana ezali na makasi na ye te, na bolingo na ye te, me na ngolu mpe wana nzambe. Soki akoreconnaître grâce oyo nzambe asala ye atikela biso baeglise de façon ke tozwa te ya kobondela nzambe aoriente biso nini tokoki kosala mpona maladi wana ya coronavirus. Donc eloko nga nakoki koloba comme conseil yango wana bapekisa eloko mosusu na église, c'est pratiquement impossible pour nous les chrétiens. Donc c'est ça que moi contribution nanga par rapport ya makambo etali coronavirus yango wana moto abikisaka eza nzambe, même si minganga wana bakoki kozala koluka kodécouvrir malade, mais bakotikala te kotrouver solution normalement mpona yango. Mais moto abikisaka na profondeur ya nyonso ezaka nzambe. Ngai lelo nakoki kosenga epai ya mokonzi ya mboka ameka kotrouver solution par rapport ya likambo wana ozala mpena malamu mingi mpona biso. siko mai eza te mpona kolite contre coronavirus balobi tosokolaka maboko ntango nyonso mai eza te yoko. Bon, ngai eloko nayi koloba eza ke makambo oyo eza soki tolandi yango na domaine spirituel eza suspect. Eza suspect. Mais toza na choix te lokola eza makambo ya mboka tozodemere kaka na lolenge wana. Mais problème ya mai, en tout cas mai eza te kaka ndenge olobi mai eza te, ça fait déjà 2 semaines tozosukola te, donc tokomosala mai mabulu kosomba mai, donc tokomosa badepense moko nayebi te na kokoloba ndeni corona eye condition eza il faut kosukola, il faut air nyonso to propriété ezala, mais corona ngo eye bango bazwi mai bakati nayebi te tokovivre ndenge nini. Donc bango balingiki corona ngo ezwa biso par force to ndenge nini wana nga mpe eloko wana nazocomprendre te. Donc c'est ça au moins réponse na okopesa yo yango wana bazongisela biso mai pour que toyeba na korespecte bacondition mosusu oyo bango balingi biso tozala na yango mpo maladi wana ekomela biso te. Donc ça. Bonjour. Bonjour. Sans eau, sans électricité, le coronavirus arrive. La condition sanitaire nous demande à ce qu'on se lave les mains à chaque instant. Pas d'eau. Qu'est-ce que vous allez faire? Dommage que vraiment c'est regrettable dans un grand pays comme celui-ci, parce que nous avons presque beaucoup d'eau, beaucoup de sources dans la ville de Kinshasa, beaucoup de rivières, mais je ne sais pas, c'est la mauvaise volonté ou comment tout ça, mais nous n'avons pas l'eau. Et dans le quartier où nous sommes, nous autres, c'est terrible. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... Et on nous demande aujourd'hui, comme il y a la maladie qui est sortie il n'y a pas longtemps ici, on nous demande de laver les mains, mais comment nous avons nous laver les mains au moment où l'eau ne coule même pas dans nos robinets? C'est vraiment regrettable. Qu'est-ce que vous demandez à l'autorité de l'État? Non, l'État, il y a longtemps qu'on a commencé à demander, à s'exprimer devant l'État, mais l'État n'agit même pas. Je ne sais pas si c'est la mauvaise volonté ou comment tout ça. Et à la société de tutelle, la régie des eaux? Bon, à la tutelle des régies des eaux, ils sont là, ils connaissent. Parce qu'ils viennent quand même à la base. Et quand ils nous déposent des factures, tout ça, bon, on leur demande d'amener ce qui est à la base aux autorités de la régie des eaux. Mais dommage, ils n'agissent toujours même pas. C'est ça. Mot de la fin? Mot de la fin. Non, c'est regrettable parce que le mot de la fin, nous demandons toujours aux autorités de la régie des eaux ou à l'État
Hein, le gouvernement doit faire quand même une solution pour notre pays parce que nous ne sommes pas le seul. C'est vraiment dans tout le coin de Kinshasa, ça ne marche toujours pas. C'est ça. Hey, papa, pas si koto moyen te. Papa Fachita ela biso likambo e bakolo mabulu bazobo atoto kamai. Régie des eaux mai ezobima te. Torosuka wapi? Coronavirus yango etomboki na mboka. Mai tokozwa wapi? Maboko tokosokola wapi papa? Taela biso likambo oyo. Tokomi na suka. Bakonzi ya mboka bokota likambo oyo. Mai ezobima te. Bandeko batali bomoni binongo mai oyo bandeko na bino na Kinshasa baza komela na lemba oyo kenda sango mutu nyonso ayebi terminus mai ya libulu tina 21e siècle oyo mai ya libulu et puis la c'est bino que bakati bato ebele ba maman ebele ba botoli bango ba mbongo pona okine koluka mai na butu parce que ba mai ya régie de zone akine comme obimata mso ba 2h 3h mutu fala mukana pongi ayeba kinakata pongi 1h pour kinde luka mai tozana mboka nini makambo boisale maka na 21e siècle oyo et puis tozana capitale na Kinshasa to laxi bino ba image oyo pour bomona que na canal Congo TV tozoluka à tout moment to laxi bino ndenge social ya peuple ezali to promettre bino ba révélation ebele bozala branché boko découvrir makambo encore une fois ebele za ko salima mais to pesi mbote na bana nyonso ya poto bana nyonso za ko na biso à travers ba mikili misusu o bazali bande ya République démocratique du Congo o bazana ba province bo se décourager te ba congolais nyonso siko zali diaspora bino nyonso bo se décourager te ensemble to luka to tombola mboka na biso RDC kende liboso ba mboka mso za ko kende liboso ezomata biso tokoma na posa ko kende kuna kasi singe pe mboka na biso to tombola yango to dénoncer makambo ya mabe o nyonso yebi ya biso ko sali makubanga te dénoncer to zana pona ko relayer ba information to la kisa ba décideur ke nzela bozo ke nzela o peuple lingite bande ko batali biso na bino to kutana na numéro mususu ya sokola bango bozala kimia nzamba zana biso Jean-Jacques Mouladika merci Mananga Pejo merci Kiroman merci Saint-Denis merci na papa Clément merci na maman Teti Samba maman Junette Samba Pelokola ici kozali merci na équipe mobimba ya Canal Congo TV ensemble to kende liboso.